Maman Nicole, tant que na JB, azalaki surtout na Franck Sekate. Basi bakabwanaki. Et puis Franck Sekate n'a jamais qu'on vende ndako moko na Maman Nicole. Batikala vendre jamais ndako moko. Tant Maman Nicole a commis na JB, Franck ayaki kobondela ipo bazongana, mais Maman Nicole atikala jamais kolinga bazongana. Atikala jamais kolinga bazongana. Omoni mobali soki mwasi aboyiye. Bazalaka na eloko moko boye na kati. Parce que yete mutaboya ki Nicole nde mutaboya ki ye. Wana kutu Nicole akutana mpe na JBT. Ezaba makamu na bango na kati ya couple oye ilikanaki. Mwasi amonaki ke non na kuyi kovanda no lisusu te. Nicole ayi koboya Franck Sekate. Nde après nango wana ayi kokutana na JB. Tango akutana na JB, Franck Sekate asa atikali makambo ya sima. Le passé. Nandegi Nicole a vu Zeme. Nandegi Nicole a boti. Franck Sekate sur na page te. Merci maman Marthe. Sikoyo, naissance ya Océane, comment ça a été aperçu par l'artiste et musicien Jubin Piana? Non, Nicole tant a boti, Jubin a na voyage, a na Afrique, a awate. Biso to zalaki awa na poto. Mobali nangai muta accompagner Nicole na maternité. Maman Nicole tant akuta na JB azalaki surtout na Franck Sekate. Basi bakabwanaki. Et puis Franck Sekate n'a jamais qu'on vende ndako moko na Maman Nicole. Batikala vendre jamais ndako moko. Tant Maman Nicole a commis na JB, Franck ayaki kobondela ipo bazongana, mais Maman Nicole atikala jamais kolinga bazongana. Atikala jamais kolinga bazongana. Omoni mobali soki mwasi aboyiye. Bazalaka na eloko moko boye na kati. Parce que yete mutaboya ki Nicole nde mutaboya ki ye. Wana kutu Nicole akutana mpe na JBT. Ezaba makamu na bango na kati ya couple oye ilikanaki. Mwasi amonaki ke non na kuyi kovanda no lisusu te. Nicole ayi koboya Franck Sekate. Nde après nango wana ayi kokutana na JB. Tango akutana na JB, Franck Sekate asa atikali makambo ya sima. Le passé. Nandegi Nicole a vu Zeme. Nandegi Nicole a boti. Franck Sekate sur na page te. Merci maman Marthe. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti. Bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu, maman Nadine umela. Ota la salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozo mo ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Tozana ekebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa tozana nyonso tosepelaka na matoye kotela mama Bijou tosepelaka mama Bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia Wakande bozomona eze pa mwa ya poto tika dedika Maman Bijou toyambaka bato minene ya jete et puis Maman Bijou atiki biso te atie sous boutique atie boutique nyonso kobuka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez Maman Bijou. Chez Maman Bijou soko oyo kolala kitoko eza te climatisé courant wow
nyonso ezali chez mama Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve mpo mama Bijou. Mpo mama Bijou kitoko wapi mpo mama Bijou mwa ezali. Mama Bijou bayo. Sika eye na kati ya matonge. Auberge na biso ezali wana mpona ba séjour na bino. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapaya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya kowumela mama Bijou alobi kobanga te, mama Bijou asololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozorango kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Ya boye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado, yo ozana na poto. Contactez Mama Bijou na numéro 1.